Salut et bienvenue sur kleboaoriginal.com. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndengitoza Kolobango. Et puis Bandakara Kolobango parce que beaucoup vivre yango. Derrière la caméra et à la réalisation, c'est Beauté Image, le meilleur de Paris. 5 minutes, il y a les lobo que 5 minutes, il y a deux sortes, Moussous Ezali, Oyo Tozwaka. Paramutute to salaka jugmate oyo ya lelo ezali 5 minutes ya coup de gueule 5 minutes ya coup de gueule ya lelo ezali concernant tout d'abord moi na moi si oyo babengi Karine Mokonzi omoni déjà ngai par rapport à ngai j'ai toujours un faible na ba courageux neti petit nanga oyo derrière la caméra réalisateur le meilleur de Paris Beauté Image aza courageux. Donc, na ko défendre ye. Donc, na défendra mingi ba courage bato ba bandara musala, bazui courage et fongwa meli bango au mona batebele balinga bangote. Donc, revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc, comme je vous disais tout au début de mon intervention, Karine Mokonzi. Karine Mokonzi azali fille moko pona ngai, azali fille moko courageuse. Abimaki dans les néants. Protocole bateke o awitake pa mutu boye awitake boye donc abimi mbala moko aye na Congo mikili abandi makambu na ye ti lelo a comprenant télévision ezali nini donc internet omoni mutu yo bafinga kebele yende batala kaye azosala makambu na ye azosala ba buzz na ye azosala makambu na ye oyo etangami asala mais batu bazoyi na ye batu bazochaye ba croque à jambe batu balingi makambu na ye te. Or, il y a Zosala Makamunaye, Bino Bovanda na Bandaku na Bino Nandimite ke ye mutu atinda ka Bino Bofongola internet na Bino Bochi site na ye ou bien Bochi chaîne oyo ya télévision place à Salaka. Ngai mutu moka tindinga ite Karine Mokonzi na kanisa Olanda vidéo atindinga ite ngai na Karine kutu dozwa occasion ya kosolola te asololaka na ba Batunanga équipe nanga ya Kisasa donc ba Gradimouya donc que je salue en passant mais nga na eto so la raté donc ngai mutu atinda ngai azate donc ngai na lobaka makambo oyo na lobaka o esengeli na loba donc ngai mutu akotinda ngai te parce que ngai moko na za grand prêtre César Ngadi tout le monde est d'accord donc Kleboa boyebi soki Kleboa nezalaki ndule ou bien ezalaki disque Venezuela ngo disque d'or so ezalaki ndule mbe na tondisa Bercy tina ba Olympia mbe na tondisa ngo donc je pense que avec Kleboa tout le monde est d'accord par là na ngo lobake mutu moko akoki kotinda ngai te donc Karine Mokonzi donc pona ngai aza courageuse na félicitara ye pe na landara ye mais nazoka mawa ba congolais Tolinganité, Botala, ba refoulé, ba tuna États-Unis, yepe ba refoulé, ba kendaki na héritier, talandengi mukili mobimba, ezali kolo bayango. Donc ba tu bazar au CPLA, ke ba refoulé. Mais bon monique, s'il s'agit de Karine Mokonzi, ba tu ba rokipe yango. Monique montango loba ke Azastar, donc Azastar. Parce que bato ebele ba refoula ka bamsu ba yutara poto ba refoulé bango bolobela ngo te comme Karine ba refoulé au muninde mukili mubimbelo baka mais sachez seulement que pour une personne publique ou bien vedette il n'y a pas de mauvaise publicité ezale lo fingiye mais tango fingiye bato musu ba yeba ki était au mona ba royeba donc congolais tolinganité ba refoulé mutole boyo ka mawa muto azo avancer au bomona Karine abandana ba site les lobes appellent ça na chaîne de télévision émission phare il y a dimanche ata on a poto to mono azama yele était ebolo ba français est-ce que on a poto ba animateur tout oyo de obiso to mona ba sala makambo ya bien batala ka audience donc so bazoki Karine na te vision na RTGA pour ne pas citer le nom batali audience na ye audience muté qui part donc bele donc bino bokansi mukonza chaîne wana za zoba Azoba te atala Karine qui a une audience yango na memi internet a memi on a RTGA donc a pe to monaka be mission a commis à télé-réalité to moniteur il est télé-réalité a sur une Espagne son mboka nini yango bato ba comment ça télé-réalité ya mutakala bazu penza mutu mutakala azosala télé-réalité bino mokaze za ponani ezali po na audience donc elo ka ngana zo déplorer na biso ba congolais to linganité
omune bande na pesa exemple neti petit na ngai beauté image aye abandi masolo na sima ya batu mususu babanda kala mais beauté image ba combataka ye beauté image azu biro na ye na bobini azu sala makambo na ya salicite oh petit na vitesse OK congolais alingaka mutu avancé te OK na bekolo mususu mutu azu sala makambo mona ba ko sangana po ba pesa ye maboko pour avancer mais pas na biso ba congolais ala raté donc toujours Karine Mokonzi ngai nazo féliciter mais ozomona ke batu balingi te mais tant bazolo baka makambo na ye batu bazo c'est les publicités et puis elle a compris, elle est pas bête cette fille, elle a compris que tant bazolo ba makambo na ye azo avancer et yango na comment créer ba buzz na ye soit créer buzz na ye yo peso lingi créer buzz no créer buzz na yo mais ba refouler au lieu batu ba kamawa bazo sepela ba refouler bon siko mukola okende sous monte que ça la impact donc na kati ya registre wana kaka Nangolo Belapé, page, il y a la bouche autorisée. Ngaï la bouche autorisée na yebiete, asailanga pe loko morote, mais la bouche autorisée azali page oyo et marcha à meka page na ye et marcha batu tout si tout le monde est d'accord avec moi que batu tout balanda ba page à partir il y a la bouche autorisée. La bouche autorisée à sali page na ye zali neti total ba presse à scandale ba revue à scandale pour ne pas citer net ba voici Batio na kati, so batio na kati. Et bah ça publicité en quelque sorte. Bon tout le monde a ba vedette terminé, so bazo parler sur na été. Au monde ayemora a bengi ba photographe a créé événement morobo pour à kota kara na kati ya bani wana. Le lo ceux qui bouche autorisé tio na kati. A ça publicité en quelque sorte. Bah ceux qui a tio mo ko sa makam. A peut tout le monde a raté, bah après ça scandale, bah ko c'est la ba vedette makam. Donc ceux qui batio na kati kuna, donc c'est que bah ça publicité. Donc la bouche autorisée ngai na félicitara ye na makambo na ye asalaka wana parce que azosala makambo na ye do est-ce que ngande na zalia est-ce que la bouche autorisée ça tianga na kati atia makambo na o seza ngade bakange na mwasi mo o seza ngade asali bo o seza ngade mais non parce que aux allées publics il faut bandengi nini oko se comporter soki oko se comporter bien oko se retrouver na la bouche autorisée te soki oko se comporter mabe oko se retrouver kuna la bouche autorisée ezali togolo beloko moko page moko a scandale les années a to mona na potopé bah après ça scandale bazali donc ce qu'on se comporter bien on se retrouver dans la bouche mais la bouche pas qu'on créer événement dans cadre il y a buzz donc la bouche autorisée donc pour ngai azali première page oyo mutasa la page na Facebook et marché net la bouche autorisée azate donc congolais lo kanango lo bakara na coup de gueule oya 5 minutes congolais il faut to lingana ce que moninga asali likambu au PC maboko au monde congolais sali exotique ba congolais borokendo kota te bo doublé OK pas chinois au côté au sombi mukolo kozanga mbongo oyende pas congolais au défi tango au défapé OK libela mais congolais pourquoi tozabo donc wana lelo ezalaki coup de gueule pour na makambu ya Karine Mokonzi et puis na la bouche autorisée. Donc, ndega le baraka qui est na 5 minutes, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires sur le site comme vous en avez l'habitude. Donc, derrière la caméra et à la réalisation, c'était Beauté Image, le meilleur de Paris. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre et à très bientôt. It's